Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi le 15 octobre. En tout cas la grande famille Tokomina Kati ya octobre bientôt là. Mois d'octobre aussi la totikali juste en a 2 mois. Pour que cette année 2024 est si là, demande-toi, dis-toi, ça la rétrospective, ya vina yo, ya makambu na yo, nini oyo lobaki ko sala na ane o esimbi, nini o esimbite, o luka o bongisa. La grande famille de B52, la mignonne officielle. En tout cas, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le bibiso awa, chez nous ici, eza epa ya bananzambe, epa ya bananzambe, zalaka toujours, esengo, bisengo na bisengo. En tout cas, famille di bota boza, famille bota so boza, en tout cas, ça tumble up, nde anglophone balobaka tumble up, c'est-à-dire bo tia ba j'aime, bo aimer, bo commenter les biso, parce que les locaux na oyebisa bino qu'il y a à boire et à manger. Il y a quoi? Il y a à boire et à manger. La famille. Kolala kolamuka ezalaka habitude te tolali tolamuki ndeko moko atindelinga ya benginga ya lobi mama B52 yo fandi tomoni eloko te na chaîne foko tisapo biso batoto sabona na kati ya B52 tolingaka kozala à la page. La famille avant de kota na mozindo ya likambu connaissez un peu de parler de notre film, en tout cas na ebisa biso ke tokoki ko lobela likambu te sans pour autant ko lobela ko ça la promotion nanu ya film na biso o ezali kolekana na Belle Vie télévision. OK. Oh, maman babi zigouilleur na ebiti so na prononciation bien français e ko bomisa biso balobi zigouillère izo sala makambu la famille. Hey, otali déjà première partie na yo, otalaki deuxième partie na yo, ngana talaki. Tokoya toko lobe la film wana première partie, deuxième partie, lelo temps to la troisième partie tokoya toko pesi la. To meka ko faire voir bino zigouillère bo mona bino moko Mame Étoile, namona na Sylvie, na loba mingi te, j'espère que bino mon bozotala. La famille de B52 la mignonne officielle, lelo na biso banani ba voisin. Balobi moto ezopela, ça brûle. Balobi ça brûle chez le voisin. Moto ezopela mbutu ekoti makambo ekei ezongi oyo kutu asala kaboye oyo kutu azongisi bandeko nanga makambo eza minene nzembo baemba boya makambo zali minene mama B52 abengi bino boya balobi makambo zali minene la famille na koche la bino ba audio boyo kabino moko lolenge bazo sabola la tata mwasi ya ababa cook nande ko na biso zuzu zuma la famille balobi place ezate chez les baba cook soki omoniki ezo simbate salani kinde po bakokanga yo to bapesi même exemple ya ibutu balobi ibutu amonaki kezo simba te pa belle vie wana longwe non nalinga na clarifier na rectifier place wana ibutu amonaki teke ezo simba te ibutu azalaki na ba mutu nyonso tu na vie azalaka na ba ambition azalaka na ba idée na azalaka na ba planning na ye ibutu siko ba ambition na ye ba planning na ye o azalaki nango na famille bota tanga azoko avancer monike nde na okende boye simba te alongwe ye moko po mutu pe akotisaki azalaki te rectification pona ibutu alongwe famille bota te pour que azozo ba rôle te na famille bota batsaka mutu na rôle oyo azo respecter profil mutu azo respecter profil na casting wana bakokozwa kaka yo te batiaka yo wana pour respecter profil te. Donc voilà rectification. La famille ba audio ya Pro Max et Bimi somo likambo esalinga somo na binzombe na nganzambe ya lola bazo pupula tata mwasi boye
Tata Mwasi bazo pupula ye boye. En tout cas, quand je parle de Tata Mwasi boye, de qui je suis en train de parler. Balobi Tata Mwasi aza artiste yepe atsa ba filme na chaîne na ye. Balobi Zuma pe aza acteur yepe atia atia ba filme na chaîne na ye. Balobi soki Zuma na Tata Mwasi ba kolongwa ba kende pa na famille bota porte eza polele. Po bango kutu ba chaîne na bango kutu etala marate ngai te mtu na oloba ngai te la famille na kochela bino ba audio bino moko boyoka makambo minene na coach nazo chela bino audio tango na oloba na ochela bino audio na ocha audio biso ba luba to loba ka bongo audio nazo chela bino audio. Noëlla Mikobi, bah gros bisous à toi. J'ai mis maman Vungu, maman Clémentine Sidiki, maman Win, Dodo, balobi bidonion surtout dans la famille bota tanga tolinga bino mingi. Tolinga bino penza wana lokuta mabete tolinga bino penza ya trop non tu la biso bo s'abonner massivement bo s'abonner bo aimer bo commenter bo partager lien oyo et comme batuba yo kakire na mokili oyo il faut yeba nani o zana ye il faut zala ekenge fait l'homme Bible nzambe ana pesa biso na mo exemple moko bomoni nyoka nani aka ko sala que Eve a désobéir na loi na mibeko ya nzambe eza nyoka ayaki kokosa Eve nyoka ayaki kokosa Eve mek nyoka wana nzambe apinir ya lobi na yeke okotambola banda lelo na libumu na yo mais kaka Bible wana lobi na biso soyez prudents comme qui comme les serpents donc c'est-à-dire faut que la mayele na la vie soyons quoi soyons comment prudents nazotie la bino audio naotie la bino audio ba famille bo meka kolanda ngo to landa ngo biso na bino ensemble bo yoka makambo ya minene to landa pardon bavandeli ti balimbi batiki ya bato be bavandeli ki na YouTube balimbi batiki na bongo ya bino so bokei bofingi sila esani ndesila okufa elo ni bofinga sila ya malunga nana otala bino bozana na bakuku me bo batala bino na passe et bon so bokomi ba contre abakuku na otala bino tala ma passe sila to yebani ngape nazoluka pe bofinga nga nazape na posa bofinga nga makasi c'est de ça qu'il s'agit likolo na ngo bofinga nga na omela koka na poto c'est de ça qu'il s'agit na rappela na poto bébé na poto yaya bofinga nga na vanda na foyer yaya naza na poto pe na kati ya foyer bébé ma charrue elo ni bofinga esika nazara pe na foyer bébé mais na foyer on naza na mela koka na foyer bébé ma charrue na foyer bébé parce que ben sinti o epezara ya foyer bébé na foyer moi maman na foyer bébé yaya bongo sko bofinga na foyer ne na kufi yaya na foyer bébé na mwana nga to na foyer awa na foyer ya ko ba keko si mo ko mmerite ko kata bino nyoso zo mmerite makasi simeyo wana mais to ta na bisongo ne comme ya biti to ta na bisongo yango te peksa biso ke to ta ba au début mi to ba émission mo bo yango te peksa to ta film mais yango wana ezo mataka nango malembe ezo mataka malembe film ezala 45 minutes siko so ta le film après film to sa ndeti ni non on so ba chaîne to ko ta ba chaîne na so na mutu mega na benga mdela YouTube to benga mdela YouTube otali film yangwana mida tuni bango bino mams na fongola bino machine ngwa YouTube ponga mams fongola nga chaîne YouTube te afongola nga pe TikTok te do yo zo eza keto parce ba yoki isusu te force tranquille parce ba yoki isu yagola lobby que mams motachinje Dubai yagola et puis bazawa mais babonga ba YouTube bango kotaka baliaka bonga YouTube banani nango de abisata $5 apesa mamse tala bato no bayaka ko supporter nga na chaîne na ngai tala mbongo yango yeso ta mo $5 nani ma bonheur
Et puis basala ka jamais promotion ya film basala yango te. Basala yango te. Audio moko te émission moko te epekisa ta film. Nandeni? Non, l'émission bien. Avant la so mi ota film, ota ka film. Je te jure José, ya ko la leka na émission à essai. À lobby. Ya ngona ba lembisa grâce welo. Bango ma bonne, ngana ebi muta banda bitumbo eza bolokoko. Ye pena ko azo mérité. Bango so ba yena sima. Ngana yeba kuferana faloni bitodi. Boloko abunda bitumbo abunda pena bitumbo de commencement boloko kwana. Boloko kana bunda. Lelo apesi ma bonne na ki vote. Ale ba komi o ba réussi yo mona ka mams. Ka do ba réussi so ka moni mams neti par coïncidence. Bino se bino skieto. Ma bonne ka alanda mams na alobi. Jubu bota kineni Lugumbashi. MK na sasa bandi mams na aéroport. Kuna baso ba elo ne wasaka ki bino bebo ke aéroport. Elo ne sanga bino. Ma bonne. Ya ko ba ko ali na mams mesa moko. To le kitula ali na mams mesa moko parce que ba travailler na Paul Fikipo. Ndesa ke ba kutana. Na landi ba voice hapa mida, voice mo ko tanga kombo te to le zula muto olobela. Alobi ya kukupoza asande mission atanga kutupe alobi ngaza na kanda shena kutu ba bonye bazamu kitelo eno ka lelo olobeli ka mutu moboye ale ba bonye ba bakse ba mati na kanda biso bunda puna mams yo nabi ya bongo comme ya bongo. Et puis, quand vous n'avez pas de mam sur le barani, na kata oloba ero saka émission ya mam sur le barani. Abonné. Parce que on a pas attiré le batuté. Ngala ebisa bino c'est. Ngala na tana nga émission na été. Ngala loba bino c'est mo boye. Cette fois-ci les abakou photo téléma. Les abakou musu ba fait émission ma finga bêtise na bêtise. Bato ba pe c'est fait mam sur réputation. Ba ça fait ka bongo. Osali émission no bêtise dans bêtise. Mono osane osungate. Siko mutu mo boye si Simeon mutu aboya Simeon se kala a muta mabe. Mutu aboya Simeon se kala muta mabe. Onandeni. José Soutunga, déjà les longines pesa nga kana na ba maquillage na kiliki na tala nga même pas émission na. Na même pas abonné na page na. Ngapi tala nga te. O émission mutu ma do bêtise o lo bêtise lo kwa mutu mo boye a. Yango te bongo. Tala te pardon. Tiens. Ezaka bango mibale, ezaka ye wana na mobile wana bazolinga bacha distraction. Simba te. Émission moko te voice moko te epekisa tout ta filmer. Film ezala 45 minutes. So tali filmer après so to sani. So la ba pongi, ni ngati la mutu mega. Na nga charger ya mutu téléphone. To na nga fongwesa mutu share. Nana ngone nga zabo nga futela mutu pena connexion to azuite ya téléphone na eko azu afuti connexion à moi. Nani? Ngana ka moi. Nani? Yaya oza maloba. Zwa caméra na ocha maloba. Soko moni ke na koni fuate e simbote. Zonga na comédie luka batu musu na comédie ba chayo. Ma filme e sala bote ngana. Yoka pe musu na ya mobali wana parce que ba filme bandaki awa ye kaka pona poni kaka ba filme bandi ndako miko chango te muto osa ba voice na eza malika bolobela malika filme mombo ya nani ya abobo wana ya mboka salama ki bana bobo wana ya ka ko parce que zaka ba poni o matanga ya nani ya jani salama te. Et puis la minute où actualité za makambo ebele eleka na internet mwana o akufi o achoki ba ebele ba makambo ba Jaël ba makambo za ebele ya coquette ba boy ba makambo za trop ebele makambo za trop ya mais o la chaîne o ya nini ya YouTube wana ngope ça la filme
Non, pesa mutu atele on a chaîne ndeni. Pour nde nani? Pesa lamba. Ma bonheur omoni na internet na omoni Jackie Apia. Ndako ne epeli moto. Omoni ndako ne a posté kango na internet année, je crois la début ou bien l'année passée. Omoni ndako na e. Yeah. Ma bonheur. Oyebika ndenge ba Nigeria batongaka. Ndako epeli moto, mama naki choqué kaka kala mingi avant na matin na kotala na nyango. Après maman wana na tongo ayi kolobo ba Nigeria bazaka unique. Ayebi kote moto wana euti. Ma bonheur ati moi si j'ai mon solo bela. Alors so routine wa po ya pe. Bolo bela mams. Bolo bela pour mams on appelle ça biso to le l'actualité tout. C'est que c'est pas biso to lobby. Et pour biso linga mams pour rien. Donc to linga e pe to linga e. Moto oya biso ya ni mo otinde ba to bosa boe kwa no commander azate. Aba genuine. Bakosuka botikala bakosuka. Aki koluka Jérémy. Film, n'a pas na YouTube, chaque film est dans la capuche sur YouTube. Autant la biso film comme habitude tout la kawana. Et aussi on dit tout ça, donc quand mi tout, on a filmé ta. La force on dit ezo mata. En tout cas mikolo ezo mata. Ezaki bongote, ezo mata ka malembe. Nga na ota ba j'aime na mona ra likolo. Eza nga ndeza la kaka. Siko ba wani sa te. Et le bana ngomi dala ese mam sa beta ka ba 5 ka ba j'aime ba azate. Ya lobi YouTube na sana na rôle obo cha ba ngomba ke ko jouer na rôle nini. Déjà surtout à mobile wana na moni na ngai na Jérémy na moni na ngai te après asa na ate iloka malunga. Abonné muto simba Simeo biso to balukela yi. Muto osimba pela Simeo to balukela yi. Simba Simeo finga Simeo to balukeli to za bongo. Mais baba lo simba na ni Simeo asa iba mwe. Ba bi Simeo mtu aina ba voice wana. Mais fallait pas pexer ngo depuis le départ. Pas y va pexer ça avant. Ezaki pe importante. Baba mona wa ni ba futi ba ngo mbongo bien. Ba futi ba ngo déjà ba chani maloba. Bakina bango kambala moko. Ba futi ba mbongo te ande omoni zuwa parce que ba yeke omoni Deborah kanenge Deborah fongoli nzela ko jouer na SB. Eric Pako yes ba la posa pe ba jouer na kata SB ba nani yo. Nakata SB yo peno o peno na po peno sila na SB wana po SB. Abonné. D'ailleurs écoute mam ta tindani mutu te. Wana po SB te ya bosuka kana ko mama ko na bakoni papa bosuka kuna ko. Mam sa tinda mutu te mam sa futa mutu te. So moni simbite kanga chaîne ko le be mam ste. Aluka na epe yo te. Aluka pe mutu te afuta pe mutu te. Même la rogokene na yo akoyeba te ke mutu moko na ki. OK na yo. Ya futa ne mutu te. Ani ti lo ba tu mususu ke. C'est peut-être que non même ça pas azupe mon pas bois kibino. Bon c'est peut-être aigle ya ba comédien tant comme on a bino bon c'est je m'excuse bon c'est peut-être. Omoni nga na mona ki okaboni ka mam sa bois kimi na ese. E bodaka da keto. Abonné. Mam sa bois ki bango bois ki biso te meto aka famille. Ba eze wana ba mida na lukuka beta pa ko finga na bango apa ko finga na bango ba bundela mamse. Ba finga banani yango. Est-ce ba finga susu? Ba te ba finga ba so to kende ka se kenda sangote. E pesa do ki pelekese, pesa bo pa ki pelekese. Ne kenda ba bongo ba finga ba. Ba bundela mamse. Ba fana ba live ya combien de temps ba sangisi plus de 30 joueurs awa. 30 joueurs personnes ta pite 1500 personnes kata live ya YouTube. Le 30 juin on va faire voter c'est battu pour la mams. Ah, il y a des votes musalana. Ten awa Jean-Paul nga abani chez na mams. Qui bango ti. Jour moko kaka to telema ma mpe chanja. So ba bazaka ti.
lokola likambo je sais pas un nana ya obimisa bango c'est ye wana ningaka bimisango alingaka décor bien na lobby nango ayaka na bavosa nani ya Karine Pala pona bafinga Karine Pala nana wabisa bavosa kupa Karine Pala so ipena uzali pena bavosa yonga ko bavosa nati ngoko boka ata matière moko te aboni ko parce que matière wana ena maboko na bino te ngoko bokomi ata matière moko te aboni ko parce que matière wana ena maboko na bino te ngoko bokomi ata matière moko te aboni ko parce que matière wana ena ba ngambe na ngamba ko musare botika keto soro monike okoni fuate esima na oli sute luka ba comédien oyo bosa la théâtre ba gag banani babanda pe malembe banda lamba yaga balo bango art yango ba keto yango ezo botaka na kata ba théâtre bozo bomana ka bozo lianaka ko ba keto banda lamba bo fongana ba mikoto kana suki retour yango ezaka vous ferez la micro quand tu tires tout arrête tout ezali vous ferez la micro quand tu tires tout oh la mignonne botika la kina sans la mignonne bongo yango zéro lo bezala kina 10 yo bongo yango na 1 yango zopesa posa pozongisa nga bebe na mbuma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te